malgré naza chroniqueuse nasa misali belina mopandi sango mais lokola naza na mission nzambe kati na ngai tanga kaka lisango tiki biso koyoka parce que autant que artiste oyoka ka artiste ça va cover mususu oyo sala et on a de net yo na projecteur oyo sala distinction na yo na bango afin que musique na yo ekota pe yokana et pesa ba restauration et pas que l'homme nzambe ezali bande on a vu c'est vrai o babima liboso na pesi bango mbote iska baza tozo respecter bango etake ba eni na biso na mpa na grâce na merci to redécouvrir na bonela yo na lolaka nini na monoko nini poyo yo kanga ye la makisi papa na mawa yo kalo sambo butu na moi tokolela e papa sala ngolu na bikalo boko na yo e Delix, ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec Delix Arlo Wangi. Merci à mesdames et messieurs, partout vous êtes en train de nous suivre. Cette chanson, cette belle mélodie de l'artiste Barbara Kanam a fait énormément plaisir à l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, le directeur du cabinet de notre papa Sassou Nguesso Bourapa, à l'ex-chef d'État de la RCA, Ferdinand Alexandre Kende de la RCA, qui est en séjour ici à Kinshasa. Salutations de Marc à vous. Merci à Yajano Binan, merci d'avoir tout au travers cette émission Place des artistes. On est là pour investir dans vous, on est là pour investir tellement au travers des invités. Nous recevons comme des artistes, des politiciens dans des dressons nos fronts ici à la CNTV. Mesdames et messieurs, comme cet après-midi, à part notre Miss Yura, nous allons cette fois-ci recevoir une chroniqueuse, journaliste, actuellement chantre de l'Éternel, à qui j'ai dit bonjour Noëlla Makesi. Bonjour. Oyo kamusinga makamo mkwani ozoyemba elekela mabe journaliste mo pandisango aya mutaba vacuum na mona pembe na prophète Israël Konde elekelinga osakalatin. Pourquoi tout c'est ton bon ma musique na katina? Bon, tozaki dans la carte retraite, quand il y a le mettre fois, dans la carte retraite, et là c'est au bomba minanu et puis tu robima après. Donc c'était ça. Ah, tu vas dans yo ba émission, ba voyage, ba Bidja, ba Gabon, ba Brazzaville, on le va noter ba tout d'un coup comme ça vous sentez tellement bien. Dis-moi, c'était venu comment la musique en vous? Bon, moi, c'est depuis à l'âge de 9 ans. Mais le baraté, c'est surtout. À l'âge de 9 ans, je suis déjà dans l'église. Je suis déjà. Et là, c'est là qui musique est batama parce que nous sommes dans l'église. C'est qui vraiment en clarté. C'est quand dans l'église, nous yemba, ça définit à l'âge de 9 ans. Pas bien que ça dans l'église, nous kenda kuyemba. L'église nanga. L'église est belle, mais na média ba ebenga ka été chroniqueuse on dit ba ebeka nuila a yemba ka fimo ta ba cravate à blé mais ba ebete ki na yemba ba ebeka kaza journaliste ba bika la ta ba chemise oh mais cravate à blé toujours. Donc ça fait combien de temps bando bingo bina na âge de 9 ans aux a parcours mo ya musique na si parcours ça munene parcours ça munene parcours na ngana bandi na ba chorale. Ah oui, vraiment, na bomba ki yango on candidaté zaki casquette mususu na bomba ki o bat ba découvrir yango tout à l'heure là na yembi na ba chorale na yembi na kojiko et ti siko bata kojiko ba bengi sanga na kenda koyemba na chorale étoile famille étoile na yemba là je salue directement notre cordon Coco Vangu Junior Vangu aux États-Unis. Et puis les autres, parce que nous avons vraiment une grande famille
étoile. Et puis na yembi sur une église à Bimana, aja mukie na 9 ans, na obi na bilinga zeke et na zo yemba pe na kata chorale junior, na chorale bana miketi na chorale mikolo. Alors on est sali que aussi décidé que non, il faut bimisa en clair, il faut bimisa ba tout à mona, aussi décision parce que vous êtes aussi femme d'affaires, au sein de business na au bisoto yebi, excusez-moi na parce que vous avez moko onga na yebi na ndenge ya kata ndenge ya famille, hein. Aujourd'hui, cause la décision d'enni à autant en clair, autant en projecteur comme ça. Bon, décision c'est qui ngaité, c'est qui la mission en Zambie, ce qui m'entend vocation à tabatami. Y'a le la Jonas, Zamba PC mission à qui côté na Ninive, y habité na okende kunate. Mais makanisme c'est qui en Zambie te, moni suka asuka kana mboka o Zamba tindaki. To ebili solo biso nyo sote mbisa melaki. Ndenge monanga malgré naza chroniqueuse na sa misala ebele mo pandisa ngome lokola naza na mission Nzambe kati na ngai iganga kaka lisango tiki libiso yango bon pour le moment la pemi na les informations parce que vous avez la fanatique il y a danger mais ce qui information ezali donc pourquoi pas na yo na posa na passer information. Oui, présentez madame maman Memeli Bisso accompagné. Oui, nazana maman conseillère nanga na ko pese micro et moi se présenter. Au pese micro. Maman conseillère Boni. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Namoni accompagné notre sœur Noëlla Makese où ils ont léqué la main. En état conseillère. Yom to pese conseillère on a pas à côté la projecteur. Do les aïe na on kaka t'entam. En tout cas, merci beaucoup. Omoni ye moko pe autour lo bango. Omoni oyo Nzambe abombi. Suka sala kanini. Efunga makakaka. Donc aza mosala Nzambe abandi musala na ye na aja mukie. Donc omoni ke eza mission oyo Nzambe akela pona vie na ye. Donc abandi ko yemba zamona mukie yemo kalobina a Genève. Donc yangwana ngai en tant que conseillère nae en tout cas naza vraiment na ko sepela makasi na cadrer vraiment pour en tout cas abibate. Donc na ko linga kututé atrébicher ata mukie. Po ndinga zo sala musala Nzambe oyo na ko linga kaka kendaka nango na droiture. En tout cas pour peuple de Dieu vraiment nyonso oyo akosala ezala toujours na volonté ya Nzambe. Au monde aboneti batu mususu nazo par exemple ya ba joueur au monde aza jogo déjà mais ce qui a commis na national déjà c'est que a ça déjà ba étape belé mais aso fini ka ko luka nini kisi po abeta bien or que azara déjà jogo et ka n'est pas nanda ko nganga ko luka kisi et mususu saki na tanani ya 30 ans au monde kaka okende epa ya nganga wana a réduire en route na 20 ans. Yango no mona ka ba joueur akokende na 20 ans au mona or que ezalaki ninganga muta piège ki place wana pona nini akenda koluka kisi or oza déjà jogo makolo na yo se beta il faut kaka ko kanga mana Nzambe donc yango na lingi kutute ba makambo wana eyoka na pembeni na ye nana posa penza to salela Nzambe wana ndenge kaka bateya kabiso na église na biso ya Bima en tout cas na sana posa vraiment mwana ngai oyo akende liboso en tout cas na banzembo na ye en tout cas na sepela kango makasi ndenge pe na soko linga pe bato pe vraiment balanda ka ye bien ba komona penza et sanctifier ka bato bien. La bande autour de travers cette émission Place des artistes bango tout ba leader wana oyo ye ba vanaka na kiti oyo. Tout le monde, à l'exception de personne, les artistes profanes, les artistes gospel, vendent la même kit oyo vandiwana. Terrain oyo kota. Ni ne sa distinction na yo par rapport à la banque. Distinction par rapport à qui? Distinction par rapport à ni. Distinction ça par rapport à l'OMOT. Vous avez belé pour yo kama. Parce que autant l'artiste, oyo karaba artiste, ça va cover musupe oyo sala. Et on a tout net yo na projecteur. Oyo ça la distinction na yo na bango afin que musique na yo écoute pe yo kana et pe ça va restauration. Bon il faut na lo ba munam ta na grâce na ye. Ce qui nous a appelé si don appelé sa provision.
grâce ya pananga et pas no ezati o eza pa na yo et pas nanga pe ezati alors photo lukaka to monsieur mutana e pakola mina nzambe mutana mafuta nzambe akuna besoin ya ko kanisa akende de part et d'autre eti et pakola mina nzambe ezali bande ko na biso c'est vrai ba o babima liboso na pesi bango mbote iska baza tozo respecter bango etake ba eni na biso tout à fait mna mutana grâce na ye. Merci de redécouvrir avec l'homme de Dieu, l'homme de la délivrance intégrale, la Coco Cassius, au travers de cette émission Place des artistes. Voilà. Ce que la région nous propose, Padou, Bombou, ça pour faire plaisir. Ça nous fait tellement. C'est l'artiste Noëlla, ma question sur les canaux, idéologie dans la radio clip. Mais ça couvre Moko. Il y a auteur-compositeur en Djiboyo. Bon, Ndimbo, oui, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, ça couvre mon sali. Ouais, et ça, Ndimbo, il y a maman longtemps. Et il y a la bakission. Ouais, ça va quand il populaire, il y a Ndimbo Kala, ou il y a comment la livre, la missioni, et il y a la bakission ka mafuta. La sœur, la défunte Marie, mais sans personnable. Vraiment. Avec beaucoup de temps, on a fait beaucoup de choses. Ensemble, on a une voix alto, secret, no parti. Mais c'est ça, il y a vraiment voix les aïeux. Pourquoi tu as vu la voix dans les sangs? C'est ça. C'est vrai. Au travers cette chanson, au travers cette cantique, Malobani, ils ont CP ça et ils ont souvent personnellement. Quand vous chantez, vous êtes en train de sentir la présence de la personne divine, le patron de saison, qui est Jésus-Christ. D'abord, Ndembo, c'est l'interpellation tout d'abord. C'est déjà en phase promotionnelle cette chanson. Oui. Oui, c'est l'interpellation. Ndembo, je sais pas, dans son yembango et ça l'a passe. Tout le monde a voulu na buto akufi. D'abord, Tommy Lengeli Malamu, titre Nzembo, c'est l'interpellation. Pourquoi j'ai dit ça? Tout le monde a mon amuka zokufa mukola zokufa. Nga avant-hier ba benganga une cousine par alliance, ba benga kufi. To soli na tongo ba 12 heures akufi mutuke tuti. Ye akufi na mutuka ye ba kitazo maoke musika. Mais belé ba na biso pa bimaka pa zongi. Apesi benzami merci te. Ya aucun sango za habitude. Or c'est pas ça. Mon amuka zokufa mukola zokufa. To ebite ngonga nini oyo nzamba kozwanga, nzamba kozwa Delix, nzamba kozwa sœur, frère to ebite. C'est le temps où Tommy Lengeli ki malamu. Autant bon mokil to yebaka ke. Ah, to c'est la yeso ya te. To c'est la yeso ya te. Soko kufi oke wapi. Soko azio briski o c'est la te. To c'est na mokile nga bona bonga motema o. E bon so kasi lelo ka na poko o la pongi o la mokite. O sandeni. Tommy Lengeli malamu parce que tout en attend de la grâce ils attendent on zamba pesi biso le temps il y a qu'on se préparer lobi na biso to zala ndenge nini soki na kufi to soki na o sa na mbete hôpital to na kati avion na crash pour ba kenza belimbisanga non c'est le temps. Au travers de cette émission le lobe va producteur bazali les sociétés ba partenaire kan ba ko bima parce que ba producteur na éviter so ba kenda ba voyager pour éviter mboni ba ozonga na Congo peut-être tu espérer bien être peut-être un jour sikoyo osandeni po oyeba kopanda nzembo oyeba kokomela bato oyeba ozala esika parce que la promotion c'est pas facile surtout si on a un producteur si tu peux faire appel aux partenaires bato ba tout ça au travers de cette émission Place des artistes Malobani ko yebisa bon mais ko ça Malobani. Bon, mais vous êtes encore en studio dans la cité, non? Dans la cité, faute de moyens. Merci Ndeko Delix. Oui. Bon, on a le mettre fois au moni à chaque fois tout ça la kabolamu na ndeko na biso na mokili bo ndeko to zo mona na boye. To c'est la retourter. Na lo bani.
lobi ki ba producteur ba souté so ba voyager te eza likama grâce ya likama grâce pe temps omoni na Bible tomoni Pierre asali chasse butu mobimba luka ba mbisi azuite butu mobimba Jésus Christ angatea asengi Pierre boitu na Yesu ki masuwa na ye Pierre apesi Jésus Christ masuwa na isale lango Jésus Christ ateisango malamu aibisi Pierre mais osa triste pour ani Pierre abi papa na luki butu mana zuite à chaque fois tant to sala bolamu to so contribuer na musala nzambe et que na 20 to mona ki na lisolo ya Pierre Jésus Christ aibisi boka monyama anga douter même mais era boki monyama azumbis même abayaki yango pona nini à chaque fois to taka contribution to contribuer na musala nzambe ezongaka ebele nzamba kokanisa pe ko contribuer na ba vie na biso. Message nous ça va au travers cette émission Place des artistes. Ouais, message nangeza que o ko contribuer moi financièrement na musala oyo eza musala nangati. C'est pour la gloire de Dieu. Non, ça copté. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu et comme les professionnels parce que biso yebi on bandisa ngo mona to mona ba émission na yo to mona couverture au sala to mona pendengo au profil sabato so et aux andes nini na TV parce que TV eza aden et aussi la raté bozala et aux andes nini ya ko zala na TV na loyembo tu vois ça sorti comment bon TV za musala au tout tanga yiba kilas tout à fait et musique c'est ma passion. Oui. Na grâce à Nzambe tu bani to ko se partager pour tout ça Nzambe mais pour le moment télé na zanante ceux qui na posa information na ya kapa na yo tikela na plateau ta 2 minutes oboya té donc c'est ça so na bato o bazana besoin emso ko intervenir na ba église to bat bazana besoin emso na ba fête d'anniversaire bat bazana besoin acclimater parce qu'on bête rapide déjà ozo bête déjà comment ça se passe. Bon, je sais pas si on repère ce numéro là. C'est très important. Numéro là ezali ozwanga moko so zinga to kozwa mama conseillère nanga bo kelinga lubaki azo protéger nga alingite nazala boy bon mama conseillère sama pambolo bina lubaka nzam ka kubwela bilumbu biwombo. Mon numéro c'est plus 243 89 29 34 859 na bandeli 89 29 34 859. Soit Bengio Moko, personnellement. Si on a un chantier, on a un studio comme ça, on peut s'attendre dans des featuring. Bengsabe Batou, on a Batou d'ailleurs. Oui. Les collègues n'avons pas aimé. Si. On a même mon nom que nous avons pas pour un studio. Vraiment. Est-ce que vous invitez Bandeko, c'est quand même ma touche, moins plus. Bon, na ça qui featuring na grand frère nanga Bijan Moulamba. Na pesi mbuti sikaza wana coach nanga et na saki bina ve mutu mukulu Timothée oyemba komona na silité déjà ils ont les cas malin mais faute de moyens de ça là que et les cas maté parce que publicité zambongo comme ça la évangélisation zambongo. Félicitations parce que langage na yo vraiment échange on a toujours si terrain on a l'éclairage donc marqué la contribution de ça vous avez toujours ni ne ça marqué connaissance na yo marqué agenda aux a beaucoup d'humilité aux a commis quitte trop et puis tu respectes tout le monde. Bon et ça d'abord pour mon éducation dès que tu maman za prophétesse na pesi mbote. Elle est un peu souffrante, maman m'a caissé. Comment malamu, bonne guérison. Papa langa za apôtre, Gabriel Tualu. On a aussi une famille banga Nzambe, bazana éducation malamu, grand frère nanga les prophètes Israël Condé, bandiko nanga ba sœur nanga ba Jocelyne Tualu Dorcas Tualu, toza vraiment modèle, yandi na biso ne to kulili. Donc c'est ça. Avant de citer, tozo pas maman conseillère. À ses responsabilités parce que basta ba leader artiste sera bien les canaux placement na bureau mo boye c'est en la confiance na tant on no mo eloko likabo nzambe atina kati na yo mo ndolo bilani ebindenga koti sikoyo na ilanga ya nkolo
malobani ko ko yebise pe na bandeko bazola na biso travers le monde au travers cette chaîne. En tout cas pour nangai na kosepela mingi mwana biso ndenge azolanda vraiment nzela ya Nzambe parce que omoni ndenge aza elenge boye ebele na age na ye bazo souhaiter na bango bakina bango na ba makambo mususu ezanga nango tina mais ye amipesi na makambo ya Nzambe eza penza félicitations makasi et puis nazo kotala ndenge tozo ko s'épanouir na vie ya ndenge kaka lobi pe soki Nzamba kosunga bandeko na biso oyo bakozala na moyen ya ko sala ete evre kende liboso nete banani ba partenaire bazola notre institution toza ba producteur basunga basala ete evre oyo ekende liboso parce que oboni na age na ye soki vraiment azo tant ezali o mwa financement ezali akozwa ekokende penza liboso komona penza mbuma moko ya kitoko vraiment ekobima epai na ye oyo ekosepelisa bana Nzambe nyonso. Merci. Artiste Noëlla, ma question en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de votre passage ici, parce qu'on a vu un esprit, on s'en a tenu au quotidien la terrain, au commission à l'oiseau, si manque cardiaque, donc toti, au yemi, na nenga au saranat. Papa simbola loboko na yo ya mobali, lobali. Nini shilolanga na yemela yo na monoko nini papa langa papa la mawa yo kalo sambo butu na moito kolela papa salanga ngolu na bika loboko na yo Merci beaucoup, merci na bananda ko ba beti ba oh bimisa mboma chante pour la musique. Merci beaucoup. Zo ma solo eza 28. Zo ma solo. Merci. Ma peine solo ça 28. Merci et la grâce. Oui, zo le kelanga journaliste na chantre de l'Éternel. Moyembi. Papa alors oui et le mot oui biso ezake non comprendre le présent donc la mot mystère mais non mon logo là et logo moko mystère mon là comprendre non eza grâce oh la oui biso ezake mission Nzambe zala kabwe to zala là chaque fois mais oui bité que na yembaka on a yemba depuis kala na yembaka et c'est parce que nous avons le temps au travail na Marie. Toki mo le temps ya Marie abana kutanga et pas père connaît no yemba oui donc puis ya sonam ya Marie quand on a lingaki mingi abana kutanga pas père connaît pona na ce qu'on a cadré ba chorale adoration ya père connaît l'église à Mefok sora kutanga na yemba kuna abana ko bengisa nga defé na salongo des fois na ma campagne kuna na Kitambo je crois a bengisa tout travail na yenzo moko na obimisa tout à l'heure là et ça va arrangement ya Marie faki to yemba na bon l'on propose Dieu dispose na ndenge Nzamba zo mutu na ye bon to pe ne luko lubati. Merci Noëlla Makisi nous moté na 2-3 personnes de wazo tal soko bandela son numéro na yo avant to c'est super nous to clip bandeko balanda biso au travers cette émission. Bon mbote na bandeko nyoso batali biso na émission car ndenge na ebisi bandeko kamingi teke tant to saka ba action malamu na soutenir mission ya Nzambe musala Nzambe ego kende pambate chaque fois to contribuer na l'œuvre de Dieu Nzambe pa ko kanisa biso to so mona ba benga boss ba mukola ko zanga ba benga boss ba bote maboko te mais ce ko contribuer na musala Nzambe Nzamba ko kanisa ko ti côté na famille na yo na makam na yo mot de la fin nga ezaka yangwana pour cette émission. Oui, na pesi bandiko nanga nyoso mbote Jocelyne Tswalu tonton Roger Mbungu Mwimba professeur Mbungu oza oncle nanga aza représentant légal ya église bangunza EBC et papa Gabriel Tswalu oza joint na pesi bango mbote iskabaza mama Kess Antoinette ba bonne guérison et papa merci Poupou na États-Unis merci Prode na pesi mbote sikozali Moïse Kini, camarade nanga, mwana mama, mwana mama, nzam kabubela bilumbu, nzam kabayaku.
Merci d'avoir de retour à Talibiso au travers cette émission Place des artistes. Retrouvez déjà la rédivision de cette émission déjà ce soir à minuit, le mardi à 16h, plus de rediffusion sur la CNTV et puis les mercredis pour le compte, l'émission Très son enfant avec notre invité. Donc, tous en pour nous restaurer, informer au travers de nos invités. Nous recevons au travers de cette émission. Merci au révérend pasteur, l'homme de la délivrance intégrale. Donc, Coco Cassé ce bazin, tout bilingue, tout au Begibino pour l'événement Oyo Ezali, na Tata Raphaël, le 16 septembre. Daniel Nabanzi a eu l'initiation contre sa fiche avec le révérend, l'évêque général, le prophète Dodo Israël Kamba, ou à Bengisi, Balanga. Nzembo bauteli bana mboka pour la passer message na peuple congolais balobi jeune elembo ya mboka ba jeune débat au sala nkita ya Congo et bokeli boso. Là je profite pour saluer Maman Dorcas Kamba, pourquoi pas le pasteur, le révérend pasteur qui Nyamaseko, pourquoi pas l'apôtre Maclon Bandoko, tout au télévision au travers de cette émission. Natondi Botondi, quand vous avez accepté cette invitation, merci. Jusqu'à présent, on comprendre Karayote. Maintenant, ça l'effort, Naïba, on comprend Dieu. Salutations à la très distinguée dame Barbara Kanam, la diva panafricaine. Pourquoi pas à notre Miss Yura Nikangi. Il faut que Kelam quoi. Eh bien, Kelam Mazana, bon, pardon. On a besoin de nous tout de suite là. Donc, on a besoin de soutien, pour soutenir, à qui dit boss, ça va projet pour réaliser en haut. Tous en pour nous soutenir, tous en pour nous soutenir, battre beaucoup à la maison. Allez-y, mesdames et messieurs, allez-y comprendre. J'ai dit, je parlais, je finis. Fin de citation. Moi, je suis quatre. Maniance, peut-être le roi, non. Au film, c'est mon roi, le roi, c'est Marie. Ou il a un mystique, peut-être tout comme moi. A changeant son la vie. Kolo Yesue na lingio. Papa semola loboko na yo ya mobali. Lobali lobaka kamoko na yebina kobika shiloe. Nasambela yo na lolenge nini papa langa. Wow. Nabondela yo na lolaka nini na monoko nini poyo kanga ye. Papa na mawa yo kalo sambo butu na moito kolela e. Wow. Papa salanga ngolu na bika loboko na yo e. Loba Yesu nafuka mina bondeli papa e. Papa na mawa. Encouragez. Merci. Merci. Merci à Daniel Tisson qui était à la prise de vie. Merci à Padou Bombou Saboki Alokonde Fapekatu qui était à la réalisation de cette émission, assisté par Sage Malheureux. Ne la maquisse. Chikicha. Tcha. Non, comprenez, gars. Ciao là. Vacuum TV officiel avec des luxes Arlo.